tolakisa bato avec du stade to ebara na kala eza su ndenge za la raté avec du stade comme na niveau ya salité mais to kamwa so tali bien o eza terrasse eza caniveau mais moi c'est comme si eza bouché ba fulu eza likona ngo ya moni créer ba cause tangu mbule zo beta moyen maye ke na caniveau eza te maye bimaka siko e bimina mokilo so ti fela avec du stade comme maka bouché donc place o toza awa soki mbule banata siko yo ngai na bandeko so bazana ka ya terrain o moyen kotambola eza la te donc maman c'est regrettable pour nzela oyo ezaki na état oyo te nzela oyo ezalaki très bien ezalaki na badal nango bien placé maye bandai ko couler bien mais depuis que société oyo batindaki ya kosala awa na avenue du stade et ya elongola badal batimoli après olie bazwa idée ya kozongisa badal wana ndenge ezalaki bazwa badal ba entreposa na bango kuna. Ah bon? Eh. Badaleti o balongola bagina otala bango kuna ba entreposa yango kuna omoni badal wana nyonso ndenge komi fulu. Voilà. Mususu yango wana kuna. Donc batikala kozongisa ngo te ndenge ezalaki na propriété nango pe basimba nzela bakenda na bango. Miroir ya kisasa. Donc mutu tanga uti Europe, uti Cameroun, uti ou même na ba péninsule Africa, soka ya lugara mona matongi. Voilà. Matongi na biso yango to lobara mais o matongo na to ebite kindogi bon soki ndenge nini. Tozaki na biso bien à venir zaki kitoko to comprendre te ba agent ya elongola ba dalet ba tiango mopanzi lozo tika na salité. Ba salon mo uti ezalaka pene na biso awa. Ba salon wana avant ba salon wana ezala. Ezala peso na ba poubelle ya minene. Tant ba elongola ba poubelle wana nde ba ko tsa ba salon wana ebomba ki vraiment ba salité. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, Yamoukousi, Makike, Bele, autre Madi. La plus courte de la pause, mais sans qu'on à la Marado, à la foot toujours na mille. N'a pas jamais eu une émission, on remercie ma boss, Nabiso Biska Mozali, boss, Roni Malunda, ma boss Yannick, sans oublier notre boss checking à Londres. Pourquoi pas remercier Baïba s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Nous te le bat toujours. La chaîne Yabiso Pénat, on a la Barfelina, on a la Banabitique, les Alaka, Bandero, Bandero, la Banabitique, bon, c'est raté. Bon, contactez Bisso dans le numéro et dans la bande de cash. On a vraiment Nzambe Kopambo Labino. Voilà, très cher amis internautes qui cherchent à découvrir tout ça que c'est Labino. Nous avons la carte, il y a commune, il y a Kalamou précisément à quartier Matongé, au Bandero Matongé, za quartier Moroboye, Missa Basta Rabinel, Laura Papa Wemba, et za quartier Moroboye, préféré ami comme ça, l'hiver, on a Oche, venir du stade, couloir, en tout cas vraiment. Et les autres, la passe mis comme on a avenue du stade, place de cette avenue du stade. Et comment on a niveau de salité moko les habitations na rolo bangoni niveau de salubrité ça na kata commune na Kalamu précisément na Victoire on a Matongé bilu bomo na TV et ça radio té juste avec mon réalisateur Josué Mbungu Oto Sané Moussala vraiment té osane descente awa to la kisabatu avec du stade to ebara na kala eza su ndenge za la raté avec du stade comme na niveau de salité mais to kamwa so tali bien o eza terrasse eza caniveau
mais c'est comme si ils ont bouché. Ba foule ils ont kona. Yo moni créer ba cause tangu les obeta moyen maye ke na caniveau zate maye bimara siko e bimina mokilo ça c'est là veut dire stade comme mara bouché. Donc place on toza awa soki mbule banata siko yo ngai na bandeko no bazana kaza ya terrain o moyen kotambola ezalati. Donc otambola a to la kisema te feza radio te Montréal to marché na biso et ça vraiment passe makasi. To yokaki sango ba kiraki awa. Mais supposons que Bakira qui n'a pas bien, bah foule ou alors bah qu'elle n'a pas été soukain au cas. Donc avancer les bossos avec bateau là bah Dallas sur les avec tombo ma bah ça qui musala bien sûr mais musala aussi là tina soukate niveau sanitaire parce qu'on a mis tout na bande koyo bon te la ba maison comment ba ko ngaba te ka pesa salité et puis na butu so ye awa kamundele ne kamundele parce qu'on a tout na bateau ba te ba kaminele wana na niveau sanitaire full boy yo muntu so bela ka ba maladi so bela ka ba typhoïde, tout ça, malaria, donc tout ça vraiment, et on s'appelle qui tourne dans la capitale. Avec des stades comme on a pour Anine, avec des stades qui sont même payer étranger, sur un côté, on va maintenant va couloir, Zagi qui tourne ma casse. Montréal, vraiment, cela, on a billy, on a TV ça, le degré et salubrité, ça, on a 4 comme la calme, la victoire, la veille des stades, moi, on va vous dire, l'accès, on va attendre l'accès, ban membre, baboué, on a après, dans une bonne canne, merci beaucoup. Moi misale monani ninga kolobezate uti musika essentiel to komi ninga kolobezate ya kolobezate ninga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka. Voilà très cher internaute toza déjà na papa akopesa la papa ba ebi à cause ya degré ya des célébrités aux la carte il y avait des stades et puis les bâtiments c'est bouché papa na moi message akopesa bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a le papa? Comment on a papa Jérémy? Papa Jérémy tu sais que tout ça il y a na carte commune à Kalamu na avec des stades donc betela biso histoire ya nzela o ko ngwendene. En tout cas, maman, c'est regrettable. Les ponts, c'est là où ils ont été très bien. Ils ont été bien placés, ils ont bien. Mais depuis que la société a venu du stade, et il y a Elongola Badal, Batimoli, après, au lieu de l'idée de Rosongi Badal, ou Anandenge Zalaki, bazwa badal ba entreposa na bango kuna. Ah bon? Eh. Badal tu o balongola ba na otla bango kuna ba entreposa yango kuna omoni badal wana nyonso ndenge komi fulu. Voilà. Mususu yango wana kuna. Donc batikala kozongisa ngo te ndenge ezalaki na propriété nango. Pe basimba nzela bakenda na bango. Donc c'est regrettable. Ça était fort, t'es bon que t'es pas beaucoup mais ça na kosala musala. Mais beaucoup mais c'est moral les canards chaque jour à monara yango. Nayebi te ngate mutu na okende koyebisa ye mais ye moko emoni était venu du stade ndenge ezali. Voilà. Siko bete solution so mbule bete ezara no ndeni. Mais ezara catastrophe ozomona matiti oyo nyonso ezalaka emporté na mai donc awawa moya koleka na lisusu ezalaka te pe à chaque fois soki mbule beti faut bato badindaka mpo bazoyeba lisusu te terrasse eza wapi mpo badale mbule beti badindaka à tout moment. Oh Seigneur. Chaque après mbula bato badindaka kaka mpo ozoyeba lisusu te tala okotya lokolo wapi mais terrasse eza lisusu na badali te badali nyonso yango wana baentreposa wana mpe basimba nzela bakenda na bango nayebi te soki bafuta société oyo bien bafuta bango te toyebi te. Siko sike fulu oyo etambolaka ne mai debordaka nde yaka to bandeko baza zingazinga baotikala bamagasin baboutique baocheta bapoubela bafulu oyo omoni kaka terrasse etikali polele mutu nyonso azoleka bouteille oyo azoleka bwaki boye oyo aleki bwaki boye yango wana esali salite oyo nyonso. Voilà. Siko message ne kopesa pa bakonza mboka baona parce que avec des stades eza
quartier moko boye oyo ezara moi l'histoire Kinshasa parce que vite 3 victoires eza centre ville jamais to vivre na degré ya insalubrité boye ce message no kopesa en tout cas na kosenga ba autorité ba oyo batindaki bato wana baya kosala assainissement awa wana avenue du stade en tout cas ba yebisa bango baya kozongisa badal ndenge zalaka ndenge tokutaka yango baya kozongisa vraiment là on a l'autorité kaka yango wana po oyo eza ko abandonner avenir pe ko abandonner bato na salité. Voilà, merci beaucoup papa, message a bien partagé. En tout cas ça livre vraiment participer maman réaliser la peine environnement to avancer participer moi comme on a avenir stade ndenge komeli na habiter auto yekutu awa toza moi elanga muke mvule nokite aso mvule noki na habiter so za ndeni toyoki lelo notre gouverneur de la ville Daniel Bumba na makambo tali ba permis ba document mituka batindi bongo 3000 agents baya ko tellement la barre pour la bourse ba contre pourquoi pas batindi ta ba 3000 agents pour ba luka ba bonsata notre ville parce que to bol ba Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga za raté ba salon à chaque samedi faut que luka penda ba yeba bakire ba niveau presque tout est dans notre capitale bakire yango puis ba poubelle wana bazwa ngo bakenda ko jeter ngo directement place batika rango ni to ba dalet wana ni ba tombolaka ah bakira mais batika tous les sites ba longolaka ezonga na kati ya ba carnivore Montréal vraiment zo en face wana ba mona ba dalet o ba longola ki awa na kati ya ba carnivore o ya mu dezo créer ba inondation o ça na kati ya commune ya Kalam na Victoire ah j'espère que ba te belé ba yebiso mbule beteli na Victoire awa donc comme un système on même na pousu ah na habite so comme usine ya fulu to usine ya ba bouteille na habite ni to roloba tout le mois des personnes sous ba pese la ndenge za la Montréal zo la ngapena bilili vraiment ba mona ki avec l'histoire to yebaki eza su to yebaki te tout ça encore ndenge za la merci buti musika essentiel to komi minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo voilà na pena ndeko mususu awa bakisaka ilo ba rapport ya ndenge ça a été komi ala kata veille stade moyen ko tolo bezate papa bonjour maman comment nani comment ngai ambada papa ambada na bité so za la message par rapport à salito et entouré bino en veille du stade bon message ezaka ya liboso na loba omoni awa na kini mobimba oza centre ville eza lokwa miroir ya Kisasa donc mutu tanga uti Europe uti Cameroun uti ou même na ba péninsule Africa soka ye alukaka mona matongi matongi na biso yango to lobaka mais o matongi mona to ebite kindogi bon soki ndenge nini tozaki na biso bien a venir zaki kitoko to comprendre te ba agent ya elongola ba dalet ba tiango mopanzi lozo otika na salité ba salon mo uti ezalaka pene na biso awa ba salon wana avant ba salon wana ezala peso na ba poubelle ya minene tant ba elongo ba poubelle wana nde ba ko tsa ba salon wana ebomba ki vraiment ba salité ba salon na ba osala ba propriété na bango se ba sali ba komboli ba camion ye ememi ba pusu eke nango parce ba buki ba salon ko bana ba buka ba salon ko bana nazo kotela bango te pardon ba buka ba salon ko banda depuis na station si koto do bango batiki trop na ba salon soko ki ata na minute o mona salité ya marque nyonso babuka kwa ke ba bongisa batika la bango te ba bongisa donc bato bazaki ona bando sala propriété na en tout cas eza bien te pour na autorité na biso eza bien te ah comment finga oh bukumesa oh tamzu bukumesa bato azana e innocent parce que bukumesa azalaka motinda mipe siko o yaza likolo na ye wana yene mkonzerteur de ville yene mtatina ki ba kolongola tant otini ba kolongola directement bongo ça pona ngai tant que ngape na peuple congolais idée na ngeza la kata bande na biso batika na banzela o ba pesa ba musala ke ozana sika na yo sala aussi ici sala propriété mutu ekoya ezui eke na ngo soki osalite balongoli yo be bakangi yo ozomona congolais mo ba bongisa mboka na yo zo buka po bongisa bongisi te mais biso moto wana nzela to bongisa soko yata na tongo omona bata samedi omona baya na babonza nde ba se sensibiliser ba po ebimi ba perdre biloko ebele kato malobati awa salongo esala na chaque samedi dans les bons salongo esala mara ezati ya commune salongo esala ma esika muto asala musala na ye asali propriété na ye mais siko pendant salongo wana esala mabata commune bayaka kozwa bambongo
Oui. Mais basala musala. Basala ka musala te nzambe le kulazo kanga basala ka musala moko te baya kozwa mbongo na mesa moko 1000 francs. Baya kozwa mbongo mais bango baya kolongola te baya komisa te biso mo to bimisaka. Ko so pesi mbongo te. So pesi mbongo te bakangi yo. Ah eza lo muso eda biso na salongo eza so nzamba beti mbula. Omona salite ke nyonso c'est les propres. Ozomona. So salongo emona na yango na bo filmer. Tala pena yo moko. Liduso ozomona oyo mo liduso ozomona oyo ezaki salongo to te ko sala. Et ye po mo mbule betake bendi so salite wana. En tout cas mingo lobeza te bakonza mboka to bongisa. Oyo eza konyokola biso bola na biso banzela bo panzi biso après ko panzana bo bongisi te. Mais biso mo to zalaki wana to ana obongisa. Basalo ezalaki a ebele propriété ezalaki a kitoko. To basalo ezalaki en tout cas il y a peut-être que mboka on sait comment nini c'est malawi c'est nini c'est milangwa. Bien réussi. Pourquoi pas un message obini panoko badala tezaki ya bazu balongoli babwaki na bango nguna badala tezaki ya o balongola ki po balongola salité na carniveau so balongoli salité bapesa moi quelques jours po balongoli poubelle bakenda ngo po bazongisi babalete badala tsangwa na ngambo kuna banda balongola yango na kuna to mona kuna ekoma batika ngo bongo awa soki mutakitsa wa alimwe batu badinda awa sutu adini sutu mbula so ebeti nzelo zo mona sute mupaya awa ebiteke awa ezabo akocha lokolo bo kiu adini esengi po bobenda da bakonza mboka batala biso makambo mais en tout cas Kinshasa autre bande ko benga à l'époque Kinshasa la belle mais Kinshasa la sous la belle te Kinshasa commandé bosoto en tout cas ça la passe mingi romona l'histoire ya Kinshasa l'histoire capitale za bongo victoire za repre victoire sangisa presque ba commune tout muta uta ipen on s'est trouvé la victoire muta uta on s'est trouvé la victoire uta openga on s'est trouvé la victoire mais le place ngo yo za l'histoire ya Kinshasa et comme na bosoto boye on so ba étranger baye si ba moni pela matonge ndenge komi boye vraiment na ebité matonge tonge pena komi na insalubrité boye na ebité c'est bakonza moka bazomona ngo futu bazomona ngote ndeko pas ça apesa message par rapport ya salité comme na matonge on avait du stade. Bonjour papa. Bonjour ma sœur, on s'est présenté ngai président Francis Playboy. Moi la molokai, moi la matonge. Voilà. Moi ba général molokai. En tout cas, biso na matonge to kola boete. Na matonge to kola propre ba terrasse nyonso mono ezalaka te. Donc deuxième mari to beta ba balé, to lo ta baye na kata terrasse, to beta bi to landi bi na kata terrasse. Très bien. Mais lelo siko ta terrasse o ndenge koma. Et boucha na zo bisayo ba beaucoup mais oyo papa mokonza tsheli biso vraiment. En tout cas, on a beaucoup de respect, na vie na biso mabele Charles Luboya. Mais vieux salaté, vieux faut travailler. Matonge et commissalité. Na soni ba pa bazoya ba osekango. To bengane ka dima pour la salité. Vraiment. Mais tala siko au route ya ka dima ezai route moi bien. Il y avait na biso moya mabele Charles Luboya pour na pi vient na vraiment va ba beaucoup mais a auta ba Belgique tout saranaye tout safaranaye. Mais boende tout sepelati. En tout cas on beta CTV sozolandanga. Papa mokonza mboka fachi beton tozama na posa zong se la biso matonge wana rankin o ba fait beaucoup ba kola nango to na posa rankin parce que biso pe génération soeur yaki donc matonge ça les prince qualité ndenge zala donc prince na prince donc ba maman wa tekela biso ma pesa ko ba maman te ba mibali ba kokoko donc matonge soin ba madele wa boezala kate mais batikeli biso matole komi pula ye en tout cas au sale bien nengo ye na micro na yo na matonge nga mana ko sepela en tout cas 2026 au papa mokonza mboka yebisa beaucoup mestre ve na biso Charles Luboya na vie na ngai pe susu gouverneur ve na nga Bumba grand frère ya massa na ngai voilà Bumba acha volonté acha 3000 à jaba la ba acha volonté wana parce que leki wala ndaye massa na nga otala nga evala eza ngai président Playboy matonge za ya kobeba yebisa vie yebisa beaucoup mais c'est venu na biso matonge za salité ya mona kalam alandela mambo kalam donc on a ngana lo bakande ya moi. Merci beaucoup Playboy. TV za radio te boki neko mwana matonge mwana molo ka ya tongo nga ucho pesa matonge na bango à l'époque ezaki nango boete. Donc ba konza mboka ba na pene mission o bobongisela bango matonge na bango bozo mona ndenge pena matonge komi moya kutokolobeya te ba musu ba tuna est-ce que ça pena matonge solo oui
et ça matonga so te feza radio te Montréal la ki sa pena ba yike la ki sa ba boye na biso nyonso bana partout dans le monde bana poto ba diaspora ba mona ndenge commune Kalamu ndenge quartier matonga koma nango mawa mingi no motala place ko to ya mbula ne betite so mbula beta ki awa na ebite so ngoto to za likola ba étage to ngoto za likola ba nini to ngoma to za likola ba mituka to ne parce que awa ba mituka zinara so mbula beti bon mona bino ba terrasser c'est ba niveau c'est bouchant nango ba kiraki oui bo kiré mais bo sisi mozati na suka tous les sites ba kiraki ezonga nango les sous na kata ba cranifa et puis eza tellement bouché awa donc yo ça pena ki torote Montréal la ça pena matonge ndenge komi après tozunga wonka ndenge za la merci beaucoup. Voilà, place Oyo, Totelemi Oyo. J'espère que Bandogo Bensu va se référer à Kalabo. Comprendre que place Zara, place Mouzara, on a beaucoup de salons ici. Bah, salon Zaki, ah, bah, quand tu as 1000 francs, 1500, Bandogo, tout, bah, nous, tu vas place Bipaï, Nabipaï. Ce qui est arrivé que ça, la victoire, ah, ou ce qui est ça, il au Kaitara. Mais l'État a Panzaki, Bandogo, bah, salon, ah, ouais, Bandogo Bensu, bah, chômeur, bah, on va faire la palais. Quand que ça, bah, Bengani Bango, bah, quand que so ba bengali bango et vous comprenez quand on a victoire hein so ba bengali bango que ba ça la place ba embellir en pesa bina ils mangent matungene zaki à l'époque malheureusement ba ça la bango loroté niveau salité mati or bande ko to ba zaki ba cabine ba mano zo swe ba bisika na bango ba no bongo ba bisika oyo ba zoera 1 franc na bango bino mo mona donc awa des gars sont les obimans, on a évité tout bâtir les sous Kamundele na boutou parce que ne ba ouara ba zo cop bâtir ba Kamundele. So awa vers 18h 19h on a ba ouara sous ba bimboter ba Kamundele na bango ba ya Jean ba kwanga tout ça. Donc ça pena qui toroté la tiki pena mo réalité vraiment azo pena la ki sabiso pena fait du stade auto yeba ka pena l'époque ça sunde to yeba kité ninge commis vraiment participer moi wa mais on m'a ba commentaire na bino très cher internaute bon m'a ba commentaire bana matonge bo ali bana poto ki ba tonge pena mi ki les mais à Kinshasa pena ma plein na muto fa na selembo muto fa la matonge différence c'est ça les soute or na kalizaki so fa na mato ba komi ba komi lo ba kamba quartier matonge ba mono za mutu ya mwambongo ba komi lo ba bandalungwa ba gombe ba place moto yeba ki à l'époque et tika no ba kombo ya suni to yeba ki te comme la niveau de salubrité ba ndeko na ngai mingelo ba yati na skip na tabota la bino mo salité za awa après bo ça ba commentaire na zonga na bino merci. Minga kolobezate, ya kolobezate, minga kolobezate. Ya biso yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Pomo sika to witi nini teto moni na nyoso. To sali me kondi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. By way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumute. Voilà, en tout cas, et ça la peine qui toroté, na zonge bino sous très cher à internaute. J'espère que vous avez mange bino mo TV za radio te. Matonge yango yo. Et comment nango mabe? Matonge comment nango vraiment mabe? Basala ba prince oui ba prince salami mais pourquoi pas ba koluka solution rebongo ça ba carnivore parce que ko sala banzela eza lango kitoko za ba bete mais banzela sur eza na place oyo ko ba no l'examen ité eza échec parce que eloko liboso sala eza ba carnivore ba bongo ça ba mluko bongo ça ba carnivore dans notre capitale ba carnivore peut sala ma bien ba bongo ici et puis ba construire ba bosé ba prince ni bo ba prince bientôt oui eza kitoko neti place vraiment yebisanga pena ba ndeko soki mbule beti na place supposons que ça vous paye oyebi na yo awate tango cha lokolo olega ka solo wanzele na normal osinda to osinda te kabasi directement osindi na mai osinda parce que bon ba mambalo ba mopaya zoba yo considère que ça na victoire awambule beti mai tondi ozo ke na lo yenge nyonso na leka bi odindi
ba ndeko bele ba dinda musupe ba daya pe awa et ça pena ki tout monde ya to avancer mais nazo kamwa ba maison ezali awa et pourquoi ba otira kaka likolo ya bosoto o est-ce que ma bandero ba sali biso ba sali interview ba lobi d'interview na nga wana ke ba sala ka ba salongo awa chaque samedi est-ce que ça est solo parce que ça est solo l'autre ça journée samedi ça qui so 4 jours yango déjà est-ce que salongo so bo sala chaque samedi ça était comme ça makasi bo et ça passe mingi ndio so ya za la message on peut ça par rapport ya saluté za na kati ya veille du stade na habité bonjour papa bonjour maman comment on papa comment on a trésor saluté awa eleki makasi maman vraiment awa nyonso place o terrasse za mulai makasi za pena mulai bana basi ba odinda ba mibali ba odinda awa to comprendre te to yebaka l'état lobela biso ka l'état yaka aka kokanga ba maison kokanga bato kokanga bikanga kanga mais salité awa moyen te bangungi bato pena bato bakomobela to vivre les sous bien te na ville pena na matonge boye ata bino moko hein côté akalamu l'état za te biloko boye ya soni te mama ya soni mais ça nous pesa ba konzi bola na biso ba konzi fo balandela biso basalela biso biloko boye ezala te ba biloko boye ezala te fo babongisela biso ba ville na biso tozala bien mama kana na biloko ebele aloba te. Merci beaucoup notre gouverneur Daniel Bumba papa Kinshasa eza lopangu na yo Kinshasa eza lopangu na yo comme na bosoto o ba pays étranger mbingi ba oseka biso par rapport à Kinshasa nezaki à l'époque kitoko fayela ba ne otozali Kinshasa eza su kitoko le kanezaki à l'époque Kinshasa et comme kokoma be Kinshasa ya kala eleki Kinshasa ya lelo pourquoi mais to sala ba gouverneur ba oleka to rotanga ba gouverneur ba lekate to tanga o azala ministre notre gouverneur papa Daniel Bumba lisu ya Kinshasa za bongo victoire batutu ba yebi yango na kati ya komina kala matonge ba vendi stade za bisika oyo bato bele ba préférer ko ya ko passer ba week-end na bango awa par rapport ya ba terrasse ezebele ba place en fa ko fa yango pema ndenge zalaka mais ba place yango yo za lisu Kinshasa za su kitoko te et comme il to bengo ka poubelle kin Kinshasa la belle à l'époque la ministre Kinshasa poubelle kin tous à l'appeler en bref Daniel Bumba toujours mon appel notre gouverneur au sala musala kitoko toti na ba agent pour ba contrôler ba document et mituka oui agent na pour déléguer bango pe ba sala ba salongo na ba carnival pour que notre ville ezonga Kinshasa la belle na habiter Montréal sur la biso vraiment to avancer je la biso vraiment et au sala kitoko te victoire comme salité boy biso localité sur pandi ba salon ezaki awa propre compte na victoire salité yesu beaucoup plus ndenge ba salon ko ezaki moi avantage ezaki ba no sala ba salon bango moko tous la commune maison communale les a bourgmestre ça 0 maintenant bourgmestre aller rappeler la direction aller vers du stade monaka ni nezanga pour que ba porte lettre que tina hôtel de ville ba mona ba tina ba ko kire et puis ba longo la site aux na kati ya donc tous la sabino to avancer avec mon réalisateur bon mon abino moro na se ba commentaire mais ba commentaire pe ba ndeko bazali bana mboka ba diaspora bo ba commentaire ezaki toko ko ko ambeli mboka ko tonga banzela oui mais tout là et loro ni ne peut sa cause ya créer salubrité dans notre capitale et puis ba inondation et ça la awa dans notre ville les a cause ba carnival na biso là tellement bouché tout ça idéologie a rebongu ça na ba carnival parce que surtout kire ba terrasse eza awa ta bo sa biso nzela mboka ki to makasi je ne sais pas ce qui ba Babougoume va gouverner na biso bazaro courant ma les grands na notre capitale mon abino moko bozo mon abino moko matonge mo lokai bisika papa mo ba betela ba tolo papa mo ba mère ba mère ba musicien ba artiste mo ba ba saper to no pesa toujours le coup ya matonge mais le matonge za comme poubelle matonge comme ça était muto na selembo matonge différence ezate to so pena tantika bi mo tala matonge ninge komi mo réaliser que ça pena matonge vraiment ba tous les terrasses ils ont tellement bouché. Ils ont tellement bouché donc bah commentaire na bino za dans les besoins mon ndenge Kinshasa comme fait du stade yango yo anga ye Daniel Bumba notre gouverneur papa Kinshasa za le roi le pangu na yo baby Lucas solution pour nos bongisa en tout cas capitale. Et surtout victoire ils allaient sur Kinshasa donc ba ya luka ba mona rond-point victoire mutu tout ou tapé étranger tant yaka banga komona ko visiter échanger na rond-point victoire ils a place il faut ils allaient toujours propre ils a place faut luka ko embellir ngo quelque chose ba nio so ba inondation ça la maka
faut le regarder si quand il faut de boucher bon tindi donc kirer tout ba et puis ba saïté na bosu bojo boke bwa kango ya ok ezate ke ba kirer ba déposer ba ba dala sur ba tomboli yango bo si ko sa musala te bo tiki mnoka bon est-ce que pe ki to roté tout ce que nous venons temps très chers amis internautes ba bona biso ya biso podcast tout ce que nous venons temps botala matongé ndenge vraiment bon so dezo les mérite toujours dans quartier matongé oyo tout ce que nous vraiment temps mo so temps ya rotala matongé mo nous sommes comporter zo pena violent ba comprendre que ça pena matongé après non zongo na bino tout ça quand ça là merci beaucoup zati uti musika essentiel to komi minga kolobe zati ya kolobe zati minga kolobe zati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongo. Voilà très chers amis internautes, j'espère que TV Zara le moni nenge to kita de ko sa descente na biso na quartier commune kala mon principal na quartier matonge ba de ba matonge bana molo kai tout vraiment tu as qui ko visiter bisika oyo to yebara l'époque ça sous les aki bongote niveau to kuti salité en avenue du stade na matonge awa vraiment et pesi passe j'espère que bomoni bilili bandeli vraiment ni to zaki bande ko ba basalimo ba commenter na par rapport à ndenge to yako sa descente na biso awa et puis ngapi na décortiquer yango par rapport ne biso do kola à l'époque to yebela ka matonge na ndenge na monde non lelo vraiment et c'est qui to côté mais to kama bande ko bote ka likola ça a été pour année est-ce que notre gouverneur a ça au courant ya ndenge avec ça les bébés boto yebite ba beaucoup mais c'est pas comme ça ba message dans tel de ville to ba comme ça raté population lobby vraiment et c'est qui to côté donc to yaki to la ça ba to TV et ça radio notre chaîne de Zara on a pas relaxer toujours ba image bisika mabeza biso do ko mara to la ça ba monde tu vas mona bisika mara mpeza ito ko mara to la ça car TV ça radio j'espère que bon monde déjà bilili ni to zaki awa to zaki bona cameraman nga je sais mutu balé ba ne bande ti suka mais n'importe aussi on va continuer to ba luka solution ko bon sa bisika ba carnivore oyo eza boucher ba luka ko kirer yango vraiment pour que bande ko o baza na secteur base la bien pendant bambula parce que son boule beti commentaire coup de ça la raté ba image bon na ba TikTok ba diaspora ba na poto bon na ba image déjà donc son boule beti awa ba maille débordara tout et puis ba cause na ça beaucoup plus bon ba carnivore eza boucher donc il te roté depuis que ba konzavo ka ba j'attends l'émission yo ba ko luka solution ni to ba ka na remercier notre boss na biso vraiment na ndenge vraiment aussi marabiso so binote metoza boete notre boss Roni Malundama notre boss Yannick sans oublier boss checking et pourquoi pas remercier directement Batouba ba s'abonner la chaîne au ba ça pena ba commenter sur émission côté au commenter au liker vraiment na pesini ba mbote bisika bozali mama Laura Choumo tema ya boss live famille Matula Mobimba je vous salue et pourquoi pas na pesa ba mbote na famille na Mialu Mobimba Tishik Mialu Keren Mialu Sephora Mialu sans oublier notre cadet Andu Mialu pourquoi pas na pesa ba mbote sous na ba base na loko la Gloria Gonda la fille en couleur Igor Supreme Aigle notre manager privé manager bing manager mefinga ma bambote même plus bambote vraiment na yemoko na bundes wana Elodie la maintenance pourquoi pas na plus bambote na notre mon base privé Argon Makaya conteneur ya bilamba boza tellement ebelé na plus bino tout bo s'abonner na chaîne ya biso podcast bambote ebelé bandeko na ba s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner na chaîne parce que émission koti au telle émission bande suka au liker au partager vraiment au sait mon commentaire yango pe sa biso makasa au sait ba découvrir ça kitoko le tout ça bona kati ya komi na kalamu na quartier matonge bon oui matonge ndenge koma mingi on bizate bo so ba commentaire na biso dans les besoins à la prochaine émission to rekota toujours pour repasser là toujours de to pesa na to pesa la na chaîne ya biso podcast le bakaka sono na kufite soki nzambe azongi tenga na bino to rekutana à la prochaine émission quand on mange je vous dis bye bye. ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika